Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voyant Simba Bogartala, hey, Yazali Nandenge na Yomwane, Balobi Tokota, le Lobi Sonyo Sona Bila Reboutige, Tokota Nebisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayazali Nandenge na Yomwane. Oui, allô, bonsoir, Maman Tchalamwana. Bonsoir, papa. Ouais. Nga na bengi parce que toujours kaka nzembo na yo faut bima yango nzembo na yo ozo composer par rapport à ndoto ozwaki na Luambo Makiadi. Ouais. Nzembo yango ebima quand? Ebima samedi. Ah. Bon, siko yanga tuna kaka. Nzembo na ezo bima pasi yango o eza la Congo na ça fait combien de temps maman? La yokite? Na bi nzembo ozo yembela nini pasi o eza la Congo? Yembela peuple. Ah. Ouais. Eza la motuna na otuna maman siko o yembela peuple siko pasi oyo ya peuple à souffrir. Il y a 18 ans, il y a combien d'années? Ah. Ouais. Bon, banda mundela kenda. Ouais, banda mundela kenda to kanisa ki to gérer mieux. Iso moko to komi kolela na ndenge moko ya mieux. To kolia malamu. Bon kende iso moko nde to mi bomi lisusu. Ah. Mais son atali bien, et maman Tchalamwana to sola. Oui, papa. Avec beaucoup de respect que je te dois. Donc ceux qui n'attendent bien Kassavou Baleka, après Mobutu Aleka, après Mosé Aeko Leka, Baeko Bomaye. Pardon? Ouais. Ouais, maman, omoni son habit na le côté à l'Ipanda. Ça veut dire c'est quoi tout qui bi son habit sur ba congolais. Mais son atali bien après Mobutu temps accueilli, après tu vois comment on a Mosé aye, après ba bomi Mosé. Yo mo yeba ki papa Mosé bien, oyeba ki est bien trop bien coup de koleka ngai. On comprend. Vous avez une relation, mon repère a bien net, on doit y avoir qui est là, monsieur, qui moi signé, bon, on a évité ce qui est vrai ou faux. Après, Mosé, bah, ko bomaye na Hippolyte Kazembere Kanambe. Sikoyo, Hippolyte Kazembere Kanambe. C'est qui ça? Bon, et bien, Hippolyte Kazembere Kanambe, te. Oh, bah, ben, akaye Kabila. Oh, bah, soit déjà, bah, ben, Kabila. Oui, bien, te. Oh, nabi abo siko comment neza Hippolyte Kazembere Kanambe bo mama na ikasi oyebi mama na ye wana kombo oyo babamba na baoyo baza kuchinga yenda bamba te babamba était parce que azar rwandais touti on comprend non na côté discussion mususu te parce que ah te na conseil nga na kopesa yo yo ozali mwana mboka congolaise 100% du père et du mère mama Tchalamwana omoni yo ozalaka danseuse epai ya mama Pongolov wa abeti masikini
Pongolov akufaki le 15 janvier 1990. Vous comprenez? Maman Tchala Mwana, biso, toaki bala mikepe to vivre yo, ozobeta na poto. Mais, na tikala pe komona te kele msusu obetere pa lwa mbote. Maman Tchala Mwana, ngana ebisa oka ke, ebembe na yo, kindoki na yo, ozolinga lelo, ba Congolais ba souffrir. Hein? Maman Tchala Mwana, na obengo Maman Tchala Mwana. Tant to mona délaissage. Est-ce que na sere mobutu to yebango? To yebango te Maman Tchala Mwana. Hein? Maman Tchala Koko. Yo, Claude Kashala, seul Claude Kashama oyo ozwa olongola ye na libala. Ya mwasi na ye osekestre ye. Hein? Ozovana na haute commandement ndaku oyo bachaka yo kuna bachiona ipolitika zembere kanambe yo Tchala Mwana fokeba na yo fokeba na ba Congolais nzembo yo zokana obimisa okosambwa okobima na poisa ngai Roger le combattant na zuyo lelo Tchala Mwana fokeba na biso ba Congolais kosakana na biso te okopanda okomona makambo na o nzembo lobi ozobimisa ngo samedi donc okomona makambo na yo okopanda naza na respect na ningi kofinga ba mama te okopanda omoni ba mama o babota te na kofinga bango te mais yo obota te haine obosani osaki nzemo ingratitude mais lelo tango bakangaki yo na anen oyebi yo obimisaki bakisi o obelaka nzembo yo lingo obimisa yo komona makambo na yo biso toza bakongolais tozo soutenir président na biso Faci Beton omata okita Tchala Mwana Tchala Koko na kofinga yo te me nalobi kaka ke keba kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduvert bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci.
kumisa bino kaka ndenge bakumisa wera na jibe. Donc soko lobi mabe ya leader na bango ata yibaki to abomaki to adirijaki bokoyo kanate baza po même baboma yo wengetisation ya politique naza kokamwa partout. Chef de l'état sali mabe koloba yango te tika ya bandisi koyo asali kaka deza tika yo kosuka mabe to koya ko sa charger na yo wana koloba te. Soki makambo esimbi te Kabila ne mutabebisa so makambo esili faci beto. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.